Zamba fandi na batoli kambo ya kokalamwa. Kwete asili sabo kozi ya satana ose. Talatina Zamba mi munisipolele. Santa Bokana wate bote pekinya tata. Zambia kwa mwe na mwe Kembo likolo osebo boto naye. Kabata tabile bonaye kwa sebeli sabango. Zamba fandi na batoli kambo ya kokalamwa. Kwete asili sabo kozi ya satana ose. Talatina Zamba mi munisipolele. Zamba
sebo moto na ye na bato ata bilembo na ye po asepelisa bango. Nzambe afandi na bato likambo ya kokamwa po ete asilisa bokonzi ya Satana osetana tina. Nzambe amimolisi kolele Thank you.
kasinga ina ebikimba mojali na mamoi ofisa toni na bangunyananga kasinga ina ebikimba mojali na mamoi ofisa toni na bangunyananga kasinga ina ebikimba mojali na mamoi ofisa toni na bangunyananga kasinga ina ebikimba mojali na mamoi ofisa toni na bangunyananga
bakwaya kya balongi munza ya mvimba kwa tata Simoni Kimbangu Kyang'ani, mfuma longo, mfuma libundu, mulumbu kiki kya 5, ngonda 10, mfuma funda mole, makumole yemosi, kunkamba Yerusalemi diampo. Munkumwa se ye mwana ye tata mwana vele. Tata Simoni Kimbangu Kyang'ani. Batata ye bamama milwengisi mia tata mfumalo. Zimbuta za onso za libundu ya tata mwana vele. Batata ye bamama. Mulumbu kiki ya lumingu, lumbu kya 5, mungonda 10, mfuma funda mole, makumole yemosi, mfunkama tukaminwanisi 500. Mulumputu babeji, wazengolwa mkanu walufwa, kumbanza ngungu, mulumputu Tiziville, tata mfumalongo beto bana baku, bakwaya kya balongi, munza ya mvimba, tuizi lifuka madiaka, kuntwala malumaku. Mukusanyisina, yimbilila ye salasalu, mutunga Yerusalemi diampa, ye yindula mbasizi wa mona, wunu zeki na kiese kwa beti. Tata mfumalong, fumalibundu, nzambi yetu. Tukuvutulili matondo ya maonzo utuvangilanga lumbuka lumbu. Utuveni tangu mukutakana ngeye beto mudiambu dia hindula diambu dia boloko dia lufwa. Mudiodu tuizili vutula matondo ya matondo munkeba utukebele kamungolo za betoko kansi mulusolo lwako. Musungula voki mbevo kyoko kya coronavirus mulumputu COVID-19 kya vuani sinza ya mvimba tiye unu kiki miangu miakini kaka. Bonso muna mvu wafunda limosi kama mvu makumole yemosi 1921 kimbevo kya kibalata mulumputu fievre espagnol kya vuani sankangu wanza ya mvimba. Nkangu wa wingi wafukila kunima salu kyaku kya mwanga nza ya mvimba kadinge tata mwanda velela watani na bana bako. Idiawu di mosi mumvu kwa mafunda mole makumole yemosi ngona yanya lumbu kya nsambanu ibundu diaku di lumbisi nkamamvu. Vuvu ketovo wau tukebele mukyoto sumbula si watu zibudila muna mawonso muna mwakanga mambasivo beto bana baku twakembela. Tata Simoni Kimbangu Kyang'ani. Batata yeba mama milweti na tata fumalo. Zimbuta za onso za libundu ya tata mwana vele. Batata yeba mama. Tata Simoni Kimbangu, fumalongo fuma libundu. Diampasi, bana baku bakwaya kya balongi, nkangu wingi wafutili mioyo kwa ngei. Mudiawu tukulombele, tata mwana velela, tutadila jambu jojo, pasivo, twasala salu kyaku, munalufuva. Tata Simoni Kimbangu Kyang'ani. Batata yeba mama milwensi ya tata mfumalo. Zimbuta za onso za libundu ya tata mwana vele. Batata tuvanganga malembolo mfunu, tuvwezanga mwala kanitini, tufuisanga bisalu yeno nsoni, kadi kaluluketo yendiatu luzeto kazina za sunga mako. Yezi kuvanganga kiadi yensoni kibeni. Tufuka mene pana malumaku pasivo twamona lembwa.
tukulombele watukatula mbeve zozo zitudiatisanga muna nzila za sata. Tata Simoni Kimbangu Kyang'ani, batata yeba mama milwengisi ya tata Mfumalo, zimbuta za woto za libundu ya tata Mfumwa ya tata Mwanda Velela, batata yeba mama tata Simoni Kimbangu Mfumalo Mfuma libundu lilungisi nkama mfu utusadisa tuamanisa bisalu byaku biwa tupeni yantete nzoya ndilu ulumputu restaurant yanzole nzoya masukunana yantatu nzoya bilumbu 10 yaya mkanda wa mikunga mulumputu rekede kanti yantanu mkanda wa lusanfo kinkulu kya mikunga mulumputu historique Shanki Mangisi yansambanu ntikulusu ya ngindululu zankunga mudibu. Tata Simoni Kimbangu Kyang'ani, batata yeba mama milwengisi zimbuta za wonto za dibundu ya tata Mwanda Velela, batata yeba mama beto baraba kwizi bandosi ya kumukwiza lomba mambu ema utusaku muna kadi tulungisi mambu maku mandantunu andungu mpangu yenkele ibima biobio wa mwesi pampasi kwa mintantu mulumputu keneni tuko yekaka yo yelepeko dina tulombele kwa sede to tata Mwanda Velela paso to tela mana to kuvana kyambote faki.
Tokubika moko twavana tata nzambi kiambote munkumbwa se ye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Nsamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa seditu ye untwa ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelevu se mwane mwanda velela. Amen. Na komwa tata mwana pe tata mulimo santo tolanda ki mate na biso pa tata pasteur abandela kena banzemba bayuda akena mibeko mikana ya suka toyoki tobomba tosela po mokorwana tobika tango yo tozali tango ya bana nzambe oyo nyonso kolo yesu alobaka tataki mbango alobaki tozali komona yango tuzali koyoka yango mokili eza ya koningana epa touti toyebi me epa toza kokende toyebi yango te mabe nyonso ezali komonana pasi nyonso ezali komonana kasi bana ya tata nzambe tozali tina nini tozali kotongela Yerusalemi tina ezali lelo yo nzembo toza koyoka eza koloba na biso totonga Yerusalemi mboka elaka mboka mapamboli dirija sukozo ya kobonga oyebela la biso nzembo pamba te tozoyoka kaka me mabongisi eza na kati
ntango tozali koyeba kanisaka yango koyemba zali kobondela mbala mibale bilito biso tolobaka ezali kaka nzembo te makambo eza koya liboso eza ya mapete me eza ya malamu ntango wana so ekoki nzambe akosala makambusi na ye soki mpe tolandi maloba ya papa nzambe yemisala ya papa dile Baba
Merci, dirigeant. Musala ya pamba ezali te. Balinga kamba yosali ni nzela ezali kofuama. Tozali kokende. Tokomona eza koya liboso. Tokopesa raison. Biso nde tokozala makasi. Na nini na ndenge papa balobaki bolingo mibeko misala. Makambo oyo ezoyela biso tozala na bolingo. Tosimba mpe mibeko. Misala totika te. Ndenge de la ville alobi 3 tours ezala te. 3 tours wana bazowelela bapoint. Bongo te. Bapoint bawelela ngo ndenge nini. Asali baturu misatu. Ayebi kupu akozosuki kozala monene suki kozala moke. Tolanda ba mouvement. Ezala RDC, ezala Angola, ezala Brazzaville. Tous les commandants misatu. Biloko oyo bamemaka yango nde balakisaka. Ngombe ya nkukie. Okay. Likambo ekomi na biso pene. Makambo nyonso ndenge tozosala makasi ekomi pene. Soki totosi mibeko misala ekomi na nzela. Ntango tokozwa misala soni ezala te. Mpona ntango wana bakoyeba banani bakoki mpo basala misala wana. Soko longi makambo wana eke mosika. Fumalonga alobaki ete 37 000 familles oyo bamonaki pasi. Na ntango Nzambe akobongisa liboso bakimbangiste simane bamosusu bakolanda. Makambo wana esalama ndenge Nzambe akoloba tokosalela ekola tozala na bomoi. Kama soki tozwi yango surveillance kozala na makasi. Osamelaka na biso obien mwana nkole ozala nani ntango wana ndenge ekoki. Tolobaka ngo bakoko bamoni pasi ya pamba. Batata bamama bamoni pasi ya pamba. Tozalaka nini? Koyimayima eyeba mina nzembo. Nini tuyokaka te. Makambo nyonso tuyoka ngo kaka. Mwana mayele esengo ya tata na mama. Biso nyonso tozala mayele na makambo eza koyela biso. Ekomi pre. Nzambe akosaka te. Toza konyokama tozomona pasi. Nesuka nango butu ata yomeli tongo ekotana. Balinga te tongo longa. Nzembo mpe alobi bongo. Tosisi boyo na komba tata wana mpe tata molimo sango. Amen. Bika tokubika moko. Twatonda lusia musu ye lusiku musu tutambudi kwa tata Nzambi. Munkumbwa se ye mwana tata mwana velela. Munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela.
Allô? Allô? Test, son. Allô? 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 Allô?
vu en fait faire la visite en avril quand ça a ouvert. Et c'est toujours aussi impressionnant, c'est toujours aussi magnifique, c'est toujours aussi beau. C'est là vraiment on se rend compte du travail qu'on a effectué, parce que c'est vrai qu'on ne s'en rendait pas compte. Mais là vraiment aujourd'hui on se rend tellement compte du travail qu'on a effectué, et c'est tellement magnifique qu'on peut que être admiratif. Visiter musée na kata za makamoko incroyable za bien. Na ndenge tomoni tono na bane o tono na esali me rouillé te ebebi te eloko moko te esalami don elo bapapa simutumba mwazali nzambe pamba te biloko ne nyonso batiaki na kati ebebi te fante tomona batono mosusu evanda na biso quelques jours me tono na rouillé mais oyo batia papa simuki mbango na bane oyo esali biso tozalaki nanu te tobotami me tokuti tonana toujours eza kaka bien erouillé te esalami mabe moko te don papa simuki mbango akumisama azali nzambe baoyo bandimela ye te bondimela papa simuki mbango azali nzambe mpo mutu oyo azali na bomoi oyo aza simple batie na tono basude okokufa okoza na bomoi te me batie na tono atamboli na mai asali ya minene miracle bandeko na ngai bondimake papa simuki mbango azali nzambe. Ya solo na uti ko visiter musée papa Simuki Mbango. Ben impression na ngai c'est-à-dire ezolekela ngai na sens nini po omoni likambo oyo bakoko na biso bazelaki yango bamonaki yango te batata na biso mpe lokola bazelaki yango bamonaki yango te me biso tozwi grâce moko boye ya komona po tozalaki te na 1921 tozalaki te mais au moins lelo toye komona tono oyo batielaki tataki mbango oyo bakangelaki basude bake kobwaka yango na kati na mai kuna na lutendele tomoni peut-être na kati ya tono na ntango abimaki nsima nango bazwaki munduki oyo ya pistola moke wana yango nde babandaki kotire na yango tomoni yango tomoni mpe bachaine oyo babandaki kokanga ye na kingo na makolo mpe bachaine oyo ntango avo bakoti na tono bakangelaki ye mpe na kati ya bachaine nsima nango nde bakoti na tono mpe basude yango wana papa impression na nga mpenza nzoto malili me na esengo parce que eza likambo oyo biso tozwi grâce ya komona yango. En tout cas, en tant que jeune, namoni tono d'abord epesi na kanda mpona na yembe le film wana ezonga totala soki bato bakosala eloko alingi parce que tono wana papa Simuki Mbango bakoti ye kuna. Alors faut comprendre que papa Simuki Mbango a beaucoup souffert mpona mboka oyo ti lelo ntango tokomi na niveau oyo peuple congolais bayebi na bango papa Simuki Mbango ozokoka koyeba ye te. On se rend vraiment parce que c'est vrai qu'on le disait dans les histoires, mais là on se rend vraiment compte dans comment c'était. Et en tant que personne, en tant que kimonguiste, mais également en tant que personne, on se dit que personne ne peut vivre dans ce genre de conditions. À part Nzambe Yemoko, personne ne peut vivre comme ça. Donc c'était vraiment ça me motive encore plus de dire oui, il y a Malam, il y a Solo. Vraiment, c'est vraiment le chemin qu'il faut être. Personne ne peut être dans ce genre de conditions si c'est Kaka Nzambe. ezali tono oyo batiaki papa Simuki Mbango na 1921 revolver na mundu